Les loso bolingo zo côté spirituel et zo bongamate. C'est ce que au moins on nous sous azo traiter mutu. Azo ba état mutu wana te. Azo ba te que mutu wana a vivre comment. Eza bolingo eza elo moza mystère. Ezo bebisa ba vie ya mutu. Bolingo bebisi via mutu. Et bebisi via mutu et bon si pe via mutu. Roko même so pe criminel. Roko ma pe kuluna. Eza ba tum susu ba ya pa na biso pour faire souffrir moi na batu. Zolan, mutu se ta ngana pecho fonga na souffrir na faire souffrir moi na wana. Aboya nga fo yo ka ngina moi na faire souffrir. Moi ça comme ko pesa trop privilège libanda. Moi si ali na soko lambelo te moi ça na soko respecter yo te. Yeba que c'est faut fonga la mission. C'est moi sont déjà ça de otenga. Amo vivre ce qu'on a ma pa mukili mona ki bozara yo na ye. Mais ce que bolingo za ka bolingo na mawate. Mbote mokili mbese ngoba ki vous allez belé boza kotala au parleur bi pa wapi bozwami bandeko bakanisaka que marambo bolingo zalara to na spiritualité zalara facile to be bakanisaka que marambo dali ko bima na nzoto to pe ko komana ba matériel na bozui yango dezalara plus important to yango dezalara pas si or que bandeko mingi ba se faire diper mingi ba kutani na ba marambo belé to pe ba que escroquer ndenge nini azaki na molongani na e tellement que bolingo salara passe na motema bande comme ça baloba que kisi ya bolingo salara ka zo pe mbanda même so moi si na e moya tika ezate nde comme ça pe moya tika mobali na yoana ezate akeko loka solution azu solution te akataki ke mambo spiritualité ezalara eza facile bande comme balobi que est-ce que marambo ya bolingo na spiritualité ndezara plus difficile to te parce que bato ebele ko tambola pa ba mettre belé to pe ko tambola ba marambo belé nyo so sala et loko te de consenti banda zaliawa à vous répondre à la question na biso mbote na yo mbote ndeko mukendi mbote na bandeko bazolanda biso sango ezali malamu na ba question na yo posé wana za vraiment question mo ezali bien pour na bandeko oyo bazo donc il s'en makasi na mambo eteli bolingo bolingo ezali eloko moko ekotaka ebandaka facile mais comme difficile na suka diko banda na ngoza ngo facile moni ke olingi mwasi na nzela be olingi mobile na nzela premier temps au moins ngoza ngo facile mais lebo comme na ba 4 kuna ekomi makambo pasi parce que les joueurs na kati ya destin parce que les joueurs na kati ya bozui jouera na kati ya maturité ya mutu ozo vivre na mwasi bien mobile wana pe jouera na kati ya kozala fidèle pour kozala infidèle donc bloko nyusto wana jouera na kati ya bolingo bolingo comment passe na suka ne bandele bandi na ngo bien mais na suka comme na ba problème. OK na suka bandi comme na ba problème mais et continue la dimension spirituelle les autres trouver solution te pour la nini to loba nini moi si aza blindé akanga nzoto to pe mobile ngo za kanga nzoto mobile azali kolela moi si na e akomi ko tuti na point tozo mona bande ko belé lelo bazali ko souffrir na likambo o to négliger bazo kanza ba bazakala tout ça na ba wenze soko kei bisika ono so mona que ngamba moi si azo ko lokelo kwa bongo ngamba mobile azo ko lokelo kwa bongo qu'est-ce qui se passe ndeko Hassan? Oui, bolingo soki écoute na temps spiritualité bozo solution de ceci que côté na mettre spiritualité ou à vrai te mais bande ko belé batamboli moi je reçois des appels bande ko belé c'est ce qui écoute na mettre spirituel à vrai bien azali vrai mais azali aza peut-être pour exemple ba mettre spirituel belé ba mi koleka bazo yé banan ko enseignement na bango bien te ko yeba ko sala musala bien te mais awoli si ko bima mais azunon ba formation bien te. So kutana ba maître spirituel wani ba maître Hassan qui mambo teli mambo bolingo na yo yeba yango ki ozu solution mambo bolingo na le loso bolingo zo côté spirituel ezo bonga maté c'est ce qui au moins na mdususu azo traiter mutu
azoyeba état ya mutu wana te azoyeba te ke mutu wana avivra comment lelo soki toye lelo ko mutu aye lelo na ka le basala biso ba hôpital na babiloko ezali physique donc mutu soki azobela malade lera aye retrouver pas docteur wana azwaka na otan ya consulter mutu ya kosalisa mutu wana be examen mpo ayeba maladi ezouta koto nini mpona kopesa ye kisi oyo esengeli na maladi wana mais lelo ke omona mutu mosusu ndenge ka wana ezali ndenge mpe ka na kati ya mambo ya spiritualité ezali lelo omona bato aza na problème ya amour bien mwasi na alingaki makasi bien alingaki mobali na ye makasi mais bakomi koto suka bolingo ekomi kobeba ekomi kotengama mais normalement mutu abongolaka azo approcher maître Hassan donc esengelaka il faut kosala consultation koyeba bolingo wana ezalaki vrai ou ezalaki faux mpona tosala yango ekoma vrai tosala makambo nini mpe ekoma vrai ozolanda parce que soki tosali bongo te tosali consultation te mbala moko na biso sava makambo ndenge tosala wana mbala moko osala peut-être songolo pakala fo somba boye osomba boye sans kinga nasala consultation parce qu'on oyeba maladi nini oyo ya bolingo yo ozobela donc fona yeba maladi wana oyo esali ki bosala séparation entre yo na mwasi bien na mobali na yo bosala fona yeba eloko nini esali séparation eloko nini oyo c'est-à-dire que faut babetela yo abetela ba problème nini bakote nango non kobetela ba problème te donc c'est ça qui kosala consultation na kuna posa te ki mutu abetela nga ba problème de ce qui là une fois là mutu aye ka bisinga ka bolingo na ngezo déranger nga donc subitement mbala moko na websa mutu bongo il faut opesa nga yikombo na yo opesa na kombo ya mwasi na yo to le kana consultation to yeba problème ezali nini lelo on ezo déranger entre bino mibale bo vivre lisusu na kati ya bolingo te parce que so to sel consultation te na ki maman na effet ya musala na ozala na 90% ya ko échouer parce que na yebi état ya mutu wana te na yebi astre na yete na yebi forme na yete comme ça mbala mo na ki ka traiter mutu non il faut que ça la consultation na yebi après ce que tu as consulter mutu parce que ça nous maramunyo surtout parce que l'expérience avec notre destin entre deux personnes. Mais est-ce que aux hommes on a été quelque part puis le corona et ça n'a habité je ne répondre à biso salima beto malamo bon bakabwani mon long mon sous soit qui déjà naloba par exemple qui pas trouvé ou yayep déjà moto oyop moto on a permis pesi natan on a mais à mon karaboé quelque temps moto wa zongeli na ex yango atiki mais créer le sous problème non toté yango toloba bien ndeko kindi omoni na bande ko musula balingana na deux personnes peut-être même su yo le ko approcher muninga ozana ba engagement moko te maintenant yo le ko approcher muninga ozana ba engagement te mais ye azala ba engagement OK peut-être maloba oyo loba na muninga au conflit ke na maloba pe akati ba engagement o peut-être ça la ki mabe moko te yo mamo a approcher yo atiki kuna na choc là rapproché au bobani ko vivre na ye bondi ko continuer ko vivre na ye après un moment sous yo mutongo o comme si ko décevoir mutu o ya décevoir ki mutu so sibitima la e comme un niveau bon o tiki o kelinga mobile musu bien moi si mususu donc carrément fo mobile wana azo temps peut-être ça la quelque chose pour bozongela parce que ye atika ki mutu wana pona yo comment que yo le lolo atiki mutu pona ya pa na yo yo lingo décevoir ye lisusu aucun ressource sont mususu atika bolingo wana bongo te ah donc yango ne ko mara la batera yango ko mara biso ya spirituel ah de bato ba ko mara ki asuki mutema asuki siko mutema suki ye ma baby maman aye ko mettre spirituel pour na ko lancer bolingo nezo ngapo amour ici la ginon mais tolo banini marambo bolingo ezara vraiment guerre ezala deux fois ça pena marambo bato belé baza ko souffrir na ngoto comment oui bolingo neza bongo eza bolingo eza eloko moza mystère ezo bebisa ba vie ya mutu bolingo bebisi vie mutu e bebisi vie mutu e bongisi pe vie mutu donc bolingo tangola na positif na négatif okuta na mwasi mususu abongisi vie na yo okuta pe na mwasi mususu abebisi vie na yo carrément ozaki na misala ekufi ozaki na ba entreprise ekufi vie na yo marché lisusu te po olingaki kaka mwasi wana ou so tolingaki kaka mobali wana mais okuta na mwasi mususu be mobali mususu banda bolingana mobali wana bolelaka te chômage ezalaka te po passe bino boye bien moté mais bo vivre ka na nature ndenge mambo yokende donc yango qui trouve une femme trouve le bonheur oui ils ont trouvé moi si moko ya malamu
donc okuta mpe na babone so trouver mwasi moko ya mabe okuta mpe na baproblème ebele. Donc les alliés makambo ebele bato bazali ko alors bandeko mosusu batune baquestion to mpe bandeko baka mosusu tozwaki oyo bandeko mosusu alingi akomata pd mosusu alobi akomata lesbienne likolo kaka ya bolingo. Oui, toloba nini eza entité molimo moko elokaka kaka à travers problème moko elate ebanda kodérouté bato to ndenge nini. Oui, yango toloba te ndenge bolingo ndenge eza bongo soki oza na motema ya kosupporter yango te osala n'importe quoi. Parce que au moment où on bolingo et donc okomi mutu akwiti okoma même super criminel okoma pe kuluna parce que bolingo to mona ngolelo même na mikili ya poto même na Afrique au moment na ki mobile o aboma mobile le kola linga mwasi parce que bolingo ezana ba biloko moko boy comme na ba niveau moko boy o baby ça ko nuire vie ya mutu. Au moins peut-être que un jour de gomukendi alingi mwasi mo ebete mwasi aza mwasa mutu wana yemba moko de gomukendi peut-être abami de gomukendi loko de gomukendi zoki l'été kangie bakin am so venir à cacher mo regretter ya mo bolingo basi bazé belé et pourquoi on sait ki bon parce que zali na ba esprit oyo ba diriger à bolingo une façon esprit nana ya yo eza faible au côté maman na kati ya buzoba wana elingio makasi obima oko obima lisusu te kala mutumoka benga nga de on ma benga nga bisinga bi maître nga benande ba muso benga rayo peut-être o kangela nga mwasi na nga yibe sala mwasi na nga boye maître nga so mwasi esimbi to ke ya ndeko wana lelo ayo benga nga pona papa mama bana na mama bana ke donc eyindeli yesikoyo na ba on comprend ce que ozaki na vrai amour wana komiko ko quitter moi ce que pousser ce que to santos on isae moi ki bande kwa ba bazo bate ba ki mayele parce que ba yebi que pour se trouver le long moko eza malamu faut protéger mon muke mais ça a ba conséquences tout côté ce qu'on a point en opé ba conséquences bande ko belé tam susu le robot pesa qui na évité so ibosala randenge nini non mais au moins la boyesali na on va gagner mon temps pendant 3 ans 2 ans 5 ans motomae le fungwami. Oui, ils ont dépendre na étant tension o ya muto zo yela mo devant moi siona. Ezana batu mususu bayaka pa na biso pour faire souffrir moi na batu. Zolan, mutu se ngana pecho fonga na souffrir na faire souffrir moi na wana. Aboya nga fo yo kangina moi na faire souffrir. Ezana batu mususu aye ko simbi ayo kanga moi sine po ba vanda na ye libelati nzamba obenga bango. Mais ça n'a pas de souci pour y tembe. Mais imaginez que mon colon moi c'est un royaume qui yo qui n'a pas kangaye pour qu'il y a fait na yo. Ata linga ki yo ango libela mais. Non. Abo ina yo. Oh ina pourquoi? Mukendi ngana lingi moi si. Nesi moi. Ah ino mabe. Moi si ngana ndenga za kana ndako bongo na kangaye. Ah. Mais la émission vérité. Oh. Moi si ngana. Oui. Mais la dernière fois fona kangaye. C'est malais. Oh. Bino qui va mettre la bino mais mango ti na mamna bino mo. Kamuna ngamo fona kanga. Donc c'est ce que tu au bali e bongo. Oui, fona kangaye. Fona kangaye na bali na kangiye. Olingi e bien na tela beaucoup tani. Beaucoup vraiment na. Au fan de bosali bâton. Oui, bâton oui. C'est da trop donc da ba 12e année yango. OK, na petit au bali lelo maman na biso na bana. Na bana na mais na kanga kaka. Oh, parce que pour na lingi oh mais so na kangiye te mais ma bête. Mais faut na kanga ka amona ka mobali mususu te mona ka ngai moko ne papa bana ne mobali. Mais non quand même mais d'une manière naturelle, tu dis maman ya biso voilà et donc rien à voir surtout so habité ya bali suspendre par rapport à kolo na bango qui frappe ça. Kala ba koko na biso bazala yeso mwana moi sa koti libala faut appeler moi bilo mo faut tila ka mobali na ka tanjungu ali ya yango. Pourquoi? Et ça m'a bête. Et ça pour parce que moi si à se retrouver dans libala wana mobile peut se retrouver dans libala wana. Comme ça, les gens qui ont été ils ont été en poste à Zorayango. Parce que les gens qui ont été mobile na kanga na kisi. Alors on a multiplié les choses pas parce que azali heureuse na kati libala na elle. Donc ceux qui n'ont pas commis au kanga moi aussi qui peut-être au commis moi jeune fait autant les ganaé yo ki ka au kanga ye kaka pour faire souffrir ou bien pour parce que on a mutakala na ye après tata aux autres qui a wana ne sama bien. Mais par rapport au net maître, qu'est-ce qui peut motiver mon toi kanga? Aux autres fans bien dans mon net yo qu'est-ce qui leur ni motiva yo pour comment on motivant parce que bolingo na ye et comme qui pas dans comme qui bien ma case
na sentais que bolingo oso na perdre yango na ko pesa nga pelo mususu na fona saisir non yo mo remettre donc il a oui fona saisir yango pour parce que e bako ko kenela nga bien mukende ba ke soki na kati anda kuna yo oya musala na yo ndongo ya kaboye ki boyo kana tena mama do discuter ba ke jour pour ça musala bien te le so bolingo e dérange na ndako ye ba ko be bisolo be makambe belé na vie même musala pe ko kolongo yana ba tumbele ba longo misala ouais kolonga ya bureau ba ko travailler raisonnement ya moi si tout ça mais comment ça ba longo le pas musala ouais donc c'est que so moni ke bolingo yo lingango makasi faut ko saisir opportunité wana il faut ko garer yango ko bomba yango ndeka to lo ba med fo mo bomba ko tena ba moral lo sol sara bien moral simba ka te moral bazana plus que moral yo bazali mukende ezana moi si mususu alinga yo premier mobile na vie na ye amon ezali yo peut-être vous savez peut-être 10 ans mais écoutez na jomo azana moral mo lo waneti ba PC malo ba pouvoir azu moi sino ba mo pe que moi ça qui ya kimio mais au moins c'est qui ala la balota ba komona lo ba kombono sans que kangaye mais écoutez na mutu moko boyo oyo azana moral moko mystique akei parce que moi si soit comprendre loko oya linga pa mukende ezali car moi aussi moi ça c'est bon en matière moi si donc moi si à telle place intérêt mo na ye intérêt mo ezali so comprendre que mi so mukende linga ngo mingi azana engagement mais alinga mi so mukende pesa mi faible accompagné que moi si on a faible de vailler mukende pas comme faible de vailler ça peut bolingo pe na simo be regretter yo moi ça qui ngani yo moi ça qui ngani comme pe bon etika lipe mbala moko yo moi mingi no pe ya ba arabi mususu mona moi si akutana na ba relation mobile na yete donc on la moi ça toujours na chambre en plus ba zipara bango mona ba bango donc moi si faut mona na ka misukaka ko to mona ko parce que le to na ba payer laïque mais soki mena ba payer na bango moko mona bien que tu vas nega boy OK na sala machi beaucoup de biloko ba check même de ce biloko boy éviter moi si na yo cha biloko mais bon mo mona na yete peut-être tu vas 10 ans de camarades mais tu le mona moi si na ngati. Donc ça veut dire que moi c'est un moteur protéger. Faut protéger moi si pour moi ça veut qu'on nourrir ko bongisa. Faut protéger moi c'est vraiment très 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 bien. Parce que le lot attends le monde qui le musique monsieur mo boy ko beta manero pourquoi? Parce que ça parce que ba musicien mususu ba koma ko bimana basi ya bato mususu na kati banda. Donc maramba bolingo pe ga rapé sur la kati à la base. Na kati à la base moi tout on est sur monde bazo tomboka. Et ça parmi biloko bolingo. Bakanda moko bolinga na wana mwasi nga mwa kitoko na ndaku na mimi musicien na mwasi nga kraki abimi na ye lelo bolingo na ngebebi mwasi azelo ko ba protéger ye mobali pas azelo ko ba protéger ye ba ko protéger mwasi be ko kanga mobali na yo eza mabete mukendi eza bena très bien ya nesto ya mabeso e comique na yebi ke mwana batu na lingi na ye na voya mu te na yika pona sakana na ye kaka donc po eza ba benga na biso na ba téléphone to sana ba filmo me filmo na lo lendo fo papa fo mfi wana ngafuna na sale mama yezo kana mwana ba yo kana mais pourtant ça peut na moi signer na ndaku na bana eza ba biloko oyo tout ezo sala ba problème ya makasi lelo so mo bande ko na biso même ya mibali ba ko bala ba étranger parce que ba comprendre que biso mo ne ba congolais to ça ba mibulu na kati bandako lelo bande ko musuna ba Belgique ba bengenga kindumba o bandeko ya basi ba ko sala même na kati ya bandako ezali vraiment bien lisusuté parce que on moi c'est libala o mona ke moi si mobala sala na herbo mobala sala na herbo ya apena moi si mususu na kati ya ndako ezala bandeko na biso mususu na Europe même na Kisasa même partout bazo vivre na bana misusu bana batu na kati ya bandako abokola mwana mbanda azobokola mwana mbanda na kati ya ndako. Vous comprenez? So moi ka biloko wana mwasi ya komi teti. Mwasi akomi ko pesa trop privilège libanda. Mwasi ali ngaso ko lambelo te, mwasi ali ngaso ko respecter yo te. Yeba que ceci faut la mise. C'est moi sont déjà ça de otenga. Amo vivre na ce qu'on a mawa pa mukili mona ki bozara yo na ye. Mais ce que bolingo za bolingo na mawa te. C'est-à-dire que moi c'est ceux qui vraiment lingio aroyo que lo facilement, ça la marambo. Facilement. Nyon so lingi na pété, tout comment. Muke ndonga bena moi sino lingio bon quelque chose bo comme na mboka mopaya. Est-ce moi sino on dit ma ke ba boka blo no libanda. Que ce qui moi ça lingio vrai. Mais tant sur ba comportement mais pas li. Tant sur mon bal le changer comportement. Mobali atali azana comportement. Muke bolingo na comportement il y a des choses différentes.
papa na biso venir à moi sur un belé na libala et baleka na bonheur te bazaleka na bozuité mais le monique jeune fille peut-être pour ayo qui sont mobile ne peut-être alinga qui fille moro boye yépe alingi approuver mobile on a linga mobile mo quelque part et ça bon côté parce que christianisme est au bon biso moral parce que c'est ngela biso mibali ne to balobara basi baleki biso ne belé normalement mobile est au bala même ata basi misa tout basi mibale c'est leur capacité à bozuna mais ce que on a besoin il faut zalaka na mwasi wana moko mais so comme na bozuna o ebele o ebi ke mama na ndako aozanga lupangu te aozanga goliate aozanga komela te aozanga donc o via mo déjà na les sumu te pour na mobile les les sumu te mobile vraiment ko bala basi misatu o bayebani les sumu te mais ko gendo ko tricher o mama na ndako ayebite mais soki mama yebike mama le kazalaka mama kulutu azalaka ya bidaya ke soko lali pa ngate sa bolali pa mama kulutu so lali pa mama kulutu so lali pa mama leki au moins déjà on a les solutions parce que bango mi balé bayebani que soko zabe mayele ofsangisi bango sikama ba kombe moko mais lelo ba tu comment rebomba parce que tu as la degré à jalousie et comme il y a passé lelo et leki ya ba maman na biso ko bomba ezakutu mabe ke kola kiselo ko ni sur place to lo bango mais il faut mukeni oya bona katsa biwo kuti ba yibio mais muto ya yibio soka lui ke papa munga nazoki moi 100 fois chaki wana atol ngo silika makasi neni e dozo kana po bidya muyibi mais so yebi ke muyibi wana te obenga la pe batu nyonso tuna katsa bureau parce que bon dozo ndi mate ozomona donc vérité na lokuta vérité et bon misara makamu lokuta be misara makamu le leso ke mukendi bien de comme susu alingi mwasi mo quelque part azo vivre na mwasi wana apena mwasi musuna ndako ke mwasi na ndako ayebite ke abala mwasi mususu et que jour moi ça nous a découvrir quel est pas les bébés voilà alors tu comme déjà qui nous m'a rejeté mon moqué mais qu'est-ce qui se passe bande copé batuna qui question est-ce que 45 boton batu babele la raka pona bolingo bi ezali pe na lobanete na divinité moko ya bolingo azalaka oyo na bakaya bongo yo mutaya kokata makambo wana oui bazali babilo kona bakana bazali ba okata bakawana da ba eza ba tolobani ba bisimbi ba ange ba divinité to nini to comprendre c'est ça que tozala babilo konyo surtout wana tozala ba ange bazali amour bazali tozala bisimbi bazali amour bazali tozala makambo ebele o eza ya ba amour lelo konyo surtout basali euti bana likolezo kitatina sena yango do bazali o ba traitera uniquement bolingo. C'est ça qui nous a eu contact na ba esprit ou ba traiter uniquement bolingo. Donc bato bazana ba pose ba problème ya amour, bato bana ba problème amour ezateka ke moi c'est mobile, amour ezali même na musala, amour ezali même partout que nous sala, amour ezali même na ba travailleur na yo, amour ezali même na société na ko ozana yango. Parce que ba travailleur no so bazo sepela no bazo linga yo vrai pour ba salo mabe et ozala passe. Mais si vous avez des emails, vous avez facilité que vous avez des donc amour ezali vaste, ezali makambo ebele, etali ka bolingo te. Donc ils ont trop bolingo parce que bolingo ils ont fait trop de déception. Au moment où nous sommes déjà avec moi si na bati babo daba na 5. Au moment où moi si wana andimi ko bomalibala, mobali wana andimi ko bomalibala. Siko bana wana ba otikala wana. Au moment où siko place batu mususu ba ka se retrouver pa na biso. Bon moi ça ta déjà na bana 5. Ma carrière dans la commune de Souka, bien à 45 ans ou bien 50 ans. Dans la bana 5, mon bal a commis qu'il y a un tout boyana, à côté de mon bal, moi c'est mon sous. Ce qu'on a dans Souka, n'a pas au moins, on n'a pas passé mon sous hier en Ratsabat. Donc, au moins, on a pu me sous mon salaire en haut, pas qu'il y ait une volonté, mais la souffrance, la souffrance, moi, et moi, pousser qu'il y a ça et l'eau, moi. Ils ont le belé, chance qu'en Europe, parce que bal bazal en avoir avantage. Mais sur en Afrique, il y en a pas ces belés. Les gens qui nous vendent des hôtels, même si nous des grandes sœurs, bien petites sœurs, ils ont un raté le parc, ils ont une famille, ils ont 5 bannes. Il y a qui n'a qui y est moko, mais ils ont 5, ils ont 6. Parce que bon là, on a chambre. On a que commune. Les autres ont soupé comme ils balent, qu'ils avaient bassi malheur. Basi be balu kila bande ko mibali ba malheur o mona mwasi musu doza na bande belé mo ndimi ko sala divorce o kino linga bujomo ko boy ko tika mobali wana na bana neti ndo mobali mo doza nae
akokansu kobima te po parce que ana mwana 2 ans ana mwana 7 ans ana mwana 9 ans ana mwana 10 au moins ça sundolele bana. Voilà, merci bien dit. Il y a qui ne quoi ça banda mais bande ko ba tuni ba ko contacter ngo sko ndengi nini. Oui, ça na Gmail tout ça na WhatsApp comment est-ce que pour nous? Oui, WhatsApp ezali Facebook ezali plus ezali plus 243 81 47 00 166 plus 243 81 47 00 166 plus 243 81 47 00 166. On a des numéros, il y a toute la plateforme urbaine, il y a WhatsApp, il y a appel normal, il y a un muscle urbain. Voilà, merci beaucoup. Bien dit, Ndeko. Asen Chibanda pona ye singeli moto à ça la consultation, même pas qu'à la couple, même analyse, il y a mon aide tout le monde a entreprise et ça là. Et puis il faut que nous ça là yango, même besoin d'entreprise de vos salles sont en consultation. Posez un moment où entreprise peut nous ça va bon. Il y a un moment où l'entreprise est perdre d'Aramarambe Belé, il y a un moment où l'entreprise va travailler à l'entreprise. Le bureau de l'histoire faut faire une consultation pour nous voyer bas. Pour ça la consultation dans cette entreprise nous-mêmes dans cette l'on nous aux alanayango pour être sûr que peut-être que nous entreprise nous en mois où nous avons voyer bas qui peut-être tu dois comme le 25 repère même sur 4 caméras. Voyez vidéo de moi et comme exact. Il faut savoir quelque chose pour ma bien en communauté. Le tout on est dans la consultation. Merci mingi bande voilà biso bien j'espère yena paradis bazaki wana ba betine boy dada pour que boko Rolanda émission bolanda ki biso belé ba question na bino mituna na bino otinde na mope biso bozu pe contact pe na ye ya biso peut-être ko ko piano la peut-être zo masu prochainement na ba réponse to tuna toujours mituna to sala toujours que to zo biano to ko mpe ko fumama na marambo bolanda ki biso ne ba tina suka merci na bino merci de votre bonne invitation tout bas que tout votre ressources plus vite on a un peu surtout bande ko ba couple ba ben rabiso un peu c'est ça pour comprendre alors to continuer prochainement et plutôt ça a toujours un plaisir il y a ko yeba ke bozala vala pour la biso pour la fidélité bye bye debout congolais béni par les sons béni dans les vents.